donc ane na sabu no linga la semaine apesanga date ya c'est mon tour na banda ngo déjà partir des ali a mosande album teme abisinga akobana kobeta ba concert abilanga kisinjoro bike ngala salle banzembo ebele nako sanga nzembo ya beta te na lembi na fuka mele pena kofi na bivie ko sa boité pardon ça la album parce que yuka muna RDC ne toza bo musique ayitoka tika na kofi olomide apesa un exemple moko sona bien na TV na ke prison pamba bomba exemple et ça bien mais sur le lobby go ba congolais boko pena makomba be. Chers parents du quartier Lembasi Père, Salongo, Rigine, Campis, papa, maman, groupe scolaire Malaika, Yangonde Likambo. Malaika est aussi Yabise Tosakaka. Éducation 100% sûre. Formation, ya sûr. Excellence 100% ya sûr. Yangwana, papa, maman, Noko, Paleki, Tomoboti. Groupe scolaire Malaika, yako komisa mwana na yo. Maternelle, primaire, secondaire, tozana ba option nyonso. Formation, kitoko, ba bâtiment, kitoko, kotanga, kitoko. Cours scolaire, kitoko. Bon anglais français, yako lobata, surtout anglais, talaka franco-américain. Groupe scolaire Malaika, tosaka nakate. Yebera, mbongo ike, formation, netikaka na Panama. Bongo ike formation netikaka na Londres. Bongo muke formation kaka na Université Harvard. Bongo muke formation kaka na Amerika. Olingi mwana na yako ma cadre. Groupe scolaire Malaika et garantir yo. Merci. C'est-à-dire quoi? L'histoire ne évolue jamais seule. Il y a plusieurs sciences. Bonjour chers parents, je me présente, je suis Raissa Kabasele de l'école groupe scolaire Malaika. Je suis en 7e CP. La particularité de notre école groupe scolaire Malaika, nous avons une bibliothèque, une salle d'informatique et un laboratoire pour nos recherches. Envoyez vos enfants et vous ne serez pas déçus. Merci. La coiffe ikote papa na Kerouan éternel Kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerouan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et Bana ya Canada, Bana ya USA,
bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. sona lobi awa okisinjora lobaka kretiaka asalaka boye afingaka nga ne vérité moto ebomisa ngai mauvais souvenir na nga mpena na kati ya musique en tout cas parcours oyo nasala epa afali pupa donc parcours oyo nde nalekaka wana yeba mauvais souvenir na kati ya musique kua buyo nasalaka makasi mais na bénéficie nango te defai na bénéficie efuka mene mpena kofi na yabi vie kosala boye te pardon salaka baalbum parce que yuka muna RDC neto zabo musique ayitoka tika nanga Koffi Olomide apesa un exemple moko sona bien na TV. Je pense que c'est au moment déjà Kissinjora, bonjour et bon dimanche. Bonjour, bon dimanche Nabatutu Bazolanda Biso partout au monde et puis surtout la ville à Kinshasa, place Toza, quoi. La ville est calme, quoi. Taralo dimanche, 7e jour de la semaine, Mukolo, Nzambape, Makoko, Télé 7. Dégâts. Alors, Kissinjora, c'est vrai, bah, tu belais à travers le monde, bah, c'est un Bissoya. Ah bon? Oui. D'abord, il s'agit d'abord Kissinjora. De l'autre, c'est que la table benga Kissinjora, on sait pas benga, on a comme maman la papa va botter là. Ouais, en tout cas, merci. Maman, papa, on a appelé Kombo Christine. Bondala, Kunguniko, Christine. Papa Botingaza, Musingombe, Mkongo, Kunguniko, donc, Koko Sanga était quoi. Maman Botingaza Mongo, Bondala, les Kombo, ya Koko, Nanga, Abota Maman, Nanga. C'est quoi Kissinjora, on est? Kissinjora, on t'a appelé Sanga, grand frère, Nanga, Yana Mobali, Nanga, grand ami, Azolandanga. Tanto okola bato babanga kisina yeka Kissinjora en tout cas merci nae ti lelo pe na koma Vienjora surtout ça l'émission grand frère nanga Omos so benga Vienjora et ça nga bien makas. C'est vrai hein? Donc OK donc Vienjora tu as Vienjora pour un PAT. Alors Vienjora le loza parmi ba porte-parole faut dire pour ba travailler dur pour la musique na biso. Yeah. Partout ici ko les cani ba santa vraiment que non. Moutazali. Nabaksara moins plus. Nabaksara moins plus. Yeah. D'abord, le lot, place où tout l'équipe s'habille d'abord, expérience ni nous aujourd'hui, dans le monde musical, n'ingé, ou l'équipe d'abord qu'est-ce que c'est. Ouais, na banda musique et pas Koffi Olomide, n'a pas na monde musique. Wana ba nini wana. Wana ta un grand frère nga défunt Babia, nga la banda musique pas na Zolanda grand frère Babia. Nga ma musique na ba ki ongote na ba mingi mama sport. Na Zolanda défunt. Na 94 on a chobota sikanza Rolanda penate na ok déjà en quartier latin à partir il y a 96 97 98 99 na sugi moi ba sokoro ba repa quartier latin na ko ma ko kende
99 nde pena ovanda pa makasi na quartier la terre. Chiko Kofi Azobwaka yo Kisinjora Petit Alain Demi. Ezaki nini? Elo ni message ni Kofi Azobwaka yo na sens wana. Amonaki nga déjà. Amonaki déjà. Oh là 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 là, quand téléphone de naza direct vraiment vraiment. Il faut comprendre ma fan tu ya Kisinjora bozo mon cœur. Ouais. Bien. Kofi ngola mona mko liboso o nazo bisawo ngani ngami kokosa te. Asepela vraiment. Oh, babi. Oh non. Likino aloko miselo chibo. Oh, na sepela makasi ya. Petit seriaga. Nga Kofi Olomide. Nga pela olenga. Nga pela olenga. Nazo lenga wana saiki na cheye na makapan wana zalo na makapan. Baba memanga kuna agezo bilamba ndenge zalaka vie ka pia so forme akabeli ka bimbalmo yupina zomba cha yojo na sepelo makasi et comme pe que so ba grand frère babia bazole kana télévision nazole kana bango nazolo ba bien Kofi en tout cas il faut vous aller na émission en tout cas au premier petit Alain 2000 bango nazonga lokwa aventure bon kena disque pe ngana quoi petit Alain 2000 en tout cas merci na ye peu à ça du trop pour nga quoi Kofi so émission qui sont jour avec le fo ya tu ba fo ou les qui n'ont pas la peine pero peut-être on donc n'habite vraiment c'est pas ma casse vraiment alors américain moment na kachabakini quoi na kachabakini ovandi batutu ba ebio Kisinjoro marqué choc wana ko to ya rosambezate butoma oboye oyo c'est décidé au longo no pepa Kofi au longo no tika ndimi no tika quartier latin wana ndima no tika quartier latin salanga passe au monde ba olonga msweza ba volontaire na bisote. Ezaki petit sœur landinga bibi azobi na quartier latin, grand frère chanteur na quartier latin. Et c'est une voyage moi Zénith Rambo mopa mokonzi atiki grand frère atiki petite sœur eso et baby sio mutamba. Baby singa motema fata moko akende. Fata moko. Après ça raison na tika bango parce que bibi sio quand bibi kala ki. Bon de fait babia sirwana yobeka kokola baloyenge babiloko zaka otambusema mutu wana seri wana babiloko makasi babanga zaka omela wana bika seri wana OK ba répétition te azo ya te le côté no yano mako lo répéter aucunité OK c'est bon bibi sikre ndé pena a respecter ne boulot bon ndega zala kaka via zuba danser za sika yoka bango ba bibi ba hotel ba bercy ba lo mususu ba bilo tika nano ba wa sika ba kende bon et ça livre vraiment n'a pas si donc surtout bibi ne te va parler moi qu'on est là chaque jour lui que bala ba sika vraiment bon bibi ça qui n'a pas tout ngaba na bota ma Kisinjoro na qui n'a pas tout ata pas kena ngate on vient be potote hein et lorsque il est grand monde entier bala poto yo yate dona la RDC na bisi yo Kinshasa batalonga surtout ne ba mona siko na bata Paris o ba lela ga opi ba mona wana musika un jour na ko to sana sana ba poto na kenda kanjo ka rien parce que ya bakini kaka po kinya danser kino pona ngele kimikil ere bala ba malili ba kamla ba parler o benga mutu na ke garde du nord maintenant ko kate malili ezate malili na mupepe na moye sangani do na banzete pénard. Alors, kini et quartier latin. Après juste après départ au Kenya l'orchestre. Après on présent Chibem Piana Mukulu. Azo préparé Bercy. Tout côté na gare centrale à tozana bibi secret maître Kembo abine ça ba bibi na ina. Maître Kembo. Pour bibi atanga na ina. Maître Mukoni. Ote ngakuna zawa jibe invité nga awa pour la kisa ba danseuse ba ballet banini ba okende Bercy mais yoko tuluko bali makasi yaka na présenter bini pas jibe piana na maki ya jibe na man campagne na bosa na raté biba zo chance moko ya vie na edo et senga ko fait ke muke toke asalika mo pa moko jibe bi me waza danseuse nandingi baseleka mukanda wana nandingi akenda poto ngabe mamona bi legi nanga azana basusi ngala otigala te nazo basuka tela no doza na shibe kana sunga jibe wa petit sœur amemi petit sœur ngala tikali ngala bese beja kotika manatika la wana kotika la potika liwana après quelque temps au monde ne soit pas jibe après quelque temps voilà fallait se préparer trois chemins à longueur jusqu'au quartier latin. On a ngako neba na ngate ke fala
changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banotina koli mona 2004 ti lelo na 2019 koli yango ya te oyebi te eza la ngapasi agence ezaka moko on a déjà mon njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens li kokomate mbala moko papa ni za kulelise donc c'est moi c'est ma case JB service et ça kaka on est ça c'était mais ça ce soir kuzanga kuibe jadi woye mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza mpona bato bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football odinte maman odinte ayenzila moko na biloko mamadi oui nayenzela mona biloko tokoma elobi toza awa mpona bino tosa mosala mpona bino aza mundeli te mutu mwindu azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibato bazolobaka neyeka papa foideleo mumila Hugues la coiffe Ikote. Et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Ce pays ici c'est la Dacia. Ce pays c'est un macan. Louis! Ah! Ils en ont Mengaït! Ah! Oh, ils ont GPS. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1. Na makambo akotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Il fallait se bagarrer trop na TV, mise en disponibilité na zakaka. En tout cas, fallait ati donc na pas sologo atika la ko sa stratégie n'était ka longwe. Amayele moko. Si le lot va comprendre la stratégie. Si le lot ngamoko pe elekelanga. Ou le kina TV. Mama Kofi respect na mopa. To respectaka Kofi. Bona omudo amema biso pa na stratégie moko. Donc tu comme montaz longwe déjà mais pour y beza qui passe. Au côté, tu sais pas trop chemin pe boyebi ka ne musale sala ki maman la promotion et ça là te quoi il y a un bateau c'est là on a ça on a dit que là c'est mon tour il faut na sala yango plus que on a ça dans trois chemins pour ne musala nga
Ce que comme disque na ngana ba majeur disque na ba majeur parce que et puis na Michel na autre côté wana après fallait au vaniment moquer ou décider sous son sous quartier là pour tout ba neno yebi mais on est ben après matin yo mo ba fait na ngomose ba vieux ba mayele bon après fallait na zonga quartier là na travailler bout d'un coup na présent Sony Sadat et Selemani Mobali bon dimanche place Azali oh sombela voiture mutali premier président sombela mutu kana fina bi me kanjate pardon vous avez donc pendant ba na botama la zone carte na musique après ngamo na paya ba jeep pour na paya mais ce qu'il y a musique ya musala au fele et makaka makasi en tout cas ça va Sony et Chao et ça va meilleur souvenir dans monde de musique quoi na vie na nga ya musique en tout cas meilleur souvenir na o echo masalanga et puis conférence de presse munene bongo ba honorable Zakari ba baswe ba tutu bazala wana donc après ça nga valeur moko en tout cas merci ka pona et puis merci de Susu ayo kunda mama na longwe na nga mais a sonité echo movumela na longwe na nga pe ka nezalaka na sa groupe na nga mais ayo ka mama na nga kufi a somme cercle à $2,500 à somme Corbière donc en tout cas présent Sony il peut faire une vana et c'est parce que il peut faire bilongwa quoi il peut na longwa bilongwa on a regretté ça il y a moi conscient oui dans ça conscient dans ça ouais conscient que non côté Sony ndenge longwa côté Sony pena bilongwa et ça pas na longwa comment na longwa pas patron mutambongo makasi bongo kabana na epe il est là mon alongo kaka na contrat na kata ki akipanga kuta mona ngapena bolale kende OK okinde mais qui sinjo galelo il s'habille avant que to kota skona album na yo o batu tout ba ozela monde entier c'est mon tour leader sagwa sans kisi titre album c'est mon tour c'est moto c'est notre tour tourna biso OK c'est moto c'est mon tour donc en tout cas disque où meli il s'est au travail neni non travail pendant ndengwana ils ont la docteur Mora sara en hôpital général na mama yemo mais en privé na OK et de l'autre travail dans système wana donc nena sabu no linga semaine apesanga date ya c'est mon tour na banda ngo déjà parti des ali a mosa ande album teme abisinga akobana ko beta ba concert abilanga kisinjoro bike ngala salle banzembo ebele nako sanga nzembo ya beta te na lembi na fuka mena pena kofi na bivie ko sa boité pardon ça la album parce que yuka muna RDC ne to zabo musique a itoka tika na ka kofi romide après c'est un exemple moko sona bien na TV na que prison pamba bon bah exemple et ça bien mais sur le lobby go ba congolais boko pena makoma be angaye on comprend mabe bon bah la bombe na viol na ngomos alors on met le biso musicien aza chanteur ou aza ouais ça na présentateur il y a mon chéri Christian Ozil azali moi non à col pana boko na ngai il est bien que petit modogo aza vice-président ngana za ya orchestre nanga ngana za président pas dante ngaba ewana kutaka nga TV parce que naza vienjora parce que naza vienjora ngana patron pas ba patronne ngaba nete ba ewana suka na ba ngaba ete mais vieux mais là vous souvenez au moins mais ngaza la pièce rare moi si ya boye ba marque yo même États-Unis zate ngana za na ba ami ya ba Burkinabé ya ba Ivoirien ya ba nani ba senga nga ami ngana soko fin na so exemple moko au moins na ville ya Kinshasa ndi na tambola na nzela on a zo sobele le dimanche maman nga kenda na mona ke souté 4 manango soki na olega na nzela même ba kinois ba ye ba raté so na za moi so na za mobile même ba kinois na leki de monsieur ya grand na tilo kole dimanche momboé bato ratanga ba bengi oza moi so mobile na ratanga ba binga teke na de majorité to bato baloba bongo et ça un plaisir parce que ça ndenge nzamba salinga pesa ba look na créer nga dernièrement na soza comme na zo kota na sima le château na papa momi balé ya na la seka ba otonga almost ngasko ndela na moi maras momi golo kwa kare ama pa na zo ngale moko abi oh c'est une fille moko abi non c'est un garçon moko abi c'est une fille papa là regarde je prends la caméra regarde non c'était garçon papa moi boyi donc va créer débat là va créer la mongo débat dans cela c'était garçon et ça m'a dit son qui Martha na baba ataba octobre na kochi papa mona moi sinaika lusu karafe papa
moi c'est de sa papa na aza mwana mwasi mobali ozomona te abeti mpe mama batako esekisa Kisinjo a marqué vraiment la biso mais Kisinjo d'abord album nous dans la combien de titres? Album tout ça qui est 15 titres. 15 titres. Mais un peu de musique producteur Bimisango abinanga Kisinjo monio et sa premier album au Bimisa. Et puis na sepela guité mais na lali na yo PC raison. Bimisa 7 pour batuba yo kayo. Là batu monsieur ba ça va 22 chansons, ba 26 chansons au monde batu ka 4 4 monsieur yo kanité. Kulinga te nyo soane leka pour ça kitoko. Bombango au sel en premier album, mon single, Bimisa 7 chansons et Zaki 6 chansons. 6 chansons tellement vice-président Christian aussi. Et baksa chamo ya comme 7. Donc pour batu ba yo ka vraiment bien. En tout cas, vous moi serait moqué pour pas découvrir déjà avant goût. Dis-moi pauvre. N'importe quel et ça bien. Dis-moi pauvre. Pauvre, c'est un pauvre modèle. Pauvre musique MM. Puis Mobile Sugamindele. Evelyn John à Londres, et puis na Christian Loang, mon ami personnel, na Garnet Lombo, on a Paris, ni Borlanda Sosiko. Alors moi serait et ça bien. OK. Toyoga, qui sont vraiment Christian. Vraiment super chanteuse. Nga babinga porter par nazo ko apprendre. Neti bongo to sala yaki Philippe wo kanena nema ba voix rock parce que nga la voix nanga. Comment pas to soutenir nango. Nga la voix tata. OK. Nga ba voix teke luka ba. Ibate bolingo. Elali yanga. Wana yote. Ngati non tout sauf ça ngando. OK, to zo ngala kisi ntoka kala mingi tala Christian. Sélection moi nze estre moko. Oui, non, mais maintenant, nous avons été venus pauvre musique M4x4. Ok. Koza tata ya lokirbi, peo de sente, ezabote na yo. Koza seisme ya Haïti, pea tsunami ya Japon, ezabote na yo. Pauvre, nanatsama na ye. Nakota douceur koleka miso ya fleuve du Congo pauvre namatama pauvre nanga nakota douceur koleka miso ya fleuve du Congo tikanga na goûter amuna yo confort koleka paradis Merci beaucoup Christian Bayo Christian quand même. Ouais, chanteur. Mais qui se dit ça va musicien toujours il y a bien hein au côté de bien orchestre c'était. Oui, au côté c'est trop. Vous avez reçu là très bien. Baza déjà ba major, ba mikolo, Miniazate ezalaka likambo ya kosolo le plutôt umeli album 4 mané yango ba msusu bazaki na patience te balongwa na peut-être ata 3 chanteurs ba yamba danger ba komi pressé o to beta concert te na ki ba mabino ba fou to beta concert ne disque limité disque concert beta mara na disque mutu neti yobo vient na so endule na honorable lokola grand frère national ninga mingi ale makamna boye concert faut boye ba maman nzela boye ko yoka na concert boye ko na ndao o concert beta mara te loko boza pressé bo kila keso beta ba concert na mona pe mutu place akenda pete bavana bandako babo ba carrière na bango bazo bosana ke bana vie na bango vie njora niko banga belbo fimora na Paris apesenga comme belbo en tout cas merci nae Patricia Vediaka comment va peso ebele alors yo moko avant que tu côté pena makamba quartier la pas très bien que faut le dire dans là on sait tout moi serait na voir na no bagi esani il y a bien njora to obi nganya na la ka ngana osa théâtre osa ba théâtre bien njora vraiment anga ye mboka na biso to vie to na biso ba producteur ba manager biso ba talent na banjoto ba voke ba biso da de nous na ngapena ovi pena sa pena artiste na ko sa film pena na lati barbe vie pena mais cher non na vovena to buka ka momke po voloba ki to bandelango ça qui 12 minutes to kachango 8 et bi man album to changer pe ba cri vient jora ko marani ama donc Moussa na yego kenga animateur azate yebo sala betana vous ici à moi
ayebelo côté mosala na ye kokengela na douche tala tatuyo sala kokengela tala tatuyo gelor kumuniko basizedio silate ouais ça conseil. Alors, Kofi Olomide, actuellement à Angola. Est-ce que porte-parole à Kofi marketing Mutunga, tous en batif na sona ba ronsard ba merveille. Donc ngala zana bango wana, ngala kotika Kofi te, mon Kofi ana. Ngana no fanatique Kofi et musique. Pas na babia na biso de fin à la question de la musique à bien pendant quartier là tiens. Et puis mon disque na bima o comprendre pendant que qui est invité. Aïe mananzembo nanga on a tchala quartier. Aïe manaba chanteur nanga. Alors Kofi a en Angola, avec combien de concerts? Ah ça quand un concert moi qu'on soit beja zongina hier. Concert on fait betama samedi passé. Il rata qui dès qu'à Aïbsenga qui est producteur fallait qui Colomba Soda moi sécurité belé, la sécurité muke concert les gars qui plein ma casse. Yango qui abandelango lelo nabi ka sazo ki déjà voisin déjà kuna abeti mon père mo connaît Sarkozy azongi na biso a po a kota studio aba bongsa 13e apôtre na biso loko ko faire so batika musique viana maye les ara viana ngomos na okindambo 13e apôtre na kar ngana ye nzembo saleli merci non nous na pesa na nous courage na ba joueur national ya Simba au baza Léopard au baza na Guinée nzembo oyo asaleli ça va nzembo asaleli diembo kanyina mwasi na ye Marlène Tessa na ebisio mais Kofi Minazo kamwaye pourquoi sur le bas a osaka suba album te en tout cas Marlène Tessa moi ça pembe ya diembo kani moi ça pembe bon c'est kitoko et un pembe mais qui sont toujours donc Kofi on dirait mbokali mtasali nzema ngozo mela moi sina te Kofi non bah c'est là l'album on a la 13e apôtre y a pas de problème nzema na tout Kofi pesa na titre nango te Kofi amaile moko abina ngai ba titre ya ka excellent yo ko boya titre goya alors qui sont toujours mauvais souvenir il y a vina les années parce que c'est vrai au lexicara vina mo na joie te na orchestre tous les cas il y a aussi batama opé boye molili pelekana mauvais souvenir na yo depuis qu'on a monde musical les années oso vandi bobi en tout cas les cambo chokanga bon so na lobby wa o kisinjora lobaka krechaka sala raboye afingaka ngane vérité mbobo misangai mauvais souvenir na ngapena ya nakati ya musique en tout cas parcours on a sala et pas fallu pour pas donc parcours on na lekaka wana ya ba mauvais souvenir na nakati ya musique quoi boule la sala makasi mais na bénéficier na ngote de faire na bénéficier na musana il a mon bel bosoa grafé na au moins Osa toi c'est ma casse est-ce qu'on a bimisa énergie na sala pena ke to bimamba mama on a fallu to bimamba mama makambe si lambalmo to kende et puis le sala bongo pe simba ce qu'on ngam na nyoko manango na esala nga pas cité lelo de ngam na nyoko mana elo ko droit chemin na bénéficier na ngote musu ba bénéficier na ngo lelo bon ils ont la vie quoi prison pe sala passe ma casse hein de on a Kofi entre temps dans la prison bon prison ça on peut sur la star hein ba Michael Jackson ba Tyson ba Star Ibela America to monara même en Congo to la Congo te so ko prison to sa start bah ngako tout dans normal et puis prison na so grand frère na mos niveau salanga tilelo na bato na yebarte na vie ba kabelanga ba 100 ba 200 ba basket ba nini oui au côté prison et ba salio ma bé qui na monogramme za $300 ko de no mo na so na prison vraiment na so ba ka c'est pas le souci vous que c'est donc na so la moi na niveau so ba code na ça na 3 jours la prison vie faut mo ça so gafte mo ba voilà bébé ala ngote bo ka rebo ani donc bébé ça tu go pas na otosa ils le mot bien quoi et quoi apporter un plus alors Lelo Kissinjora
lecture nous ça musique na biso parce que bele ba là musique na biso des fois à kokita des fois à nini yo lo bela pe ba musicien et morceau moni ma tout temps no beta avant même monsieur banda bandi mo bande comme so beta oui c'est ma mo bo touchinga ozo mona musique il y a toujours na place na ngoto ozo mona il faut bateau za rap mena ba changer pe stratégie na pour relever sous musique de biso musique na faisait bien na biso toute musique na faisait très bien ngani ti ba couper des gars biloko beta mana taka na banda na ba trace wana ba musique te biso zo bo msoka na RDC né na honorable 16 Kayembe alba ninga soutenir ba jeune producteur en tout cas ça bien ba tant les ana mboko ya ezani makamde ba manager ba producteur ba produit biso ni tinga ba nanga 4 ans do ba to ko ni tinga ba sir nanga te kisi ndoka ko teka au côté tout le monde na ba Nigeria na ba Côte d'Ivoire ngana Angola te petwa za talato mekanan ba soutenir direct ba soutenir bango direct l'état a tie bango maboko tele biso bango moleke na ba sokoda so biso sokoda tande ba présentation ba papa ba tele ki makambango ngopo ngala ko tsana na mona musique kalate do ba mbonga ba artiste bimaka donc ozo ko makambo susu donc ordre za la pour que Michel en tout cas neti ba tie problème ke na zamayele en tout cas pour nga kende kuna pour voir ben nga fona ke kana sokoda pour so ça te fona ke kaka sokode bongi nga pe fona kende na ke comme ça nga ba nzembo na nga ba Michel nga ba bina kende parce que pour na zala à l'aise quoi bi sokoda pene bongi mais problème ke ni pe soka tenga mika ko ba wi beto longoli kaka ndeke zaka mais ne bi ke yo sa ne musala kitoko bonne chance na ye asa musala kitoko pour so artiste na ba comédien artiste nyo surtout tout me ko se retrouver biso ba l'équipe biso te biso ne tinga lelo ba jeune o ba sa musique lelo o ya basse na hôtel ba onde ba sa musique surtout o ya basse en tout cas faut pas accorder na mutu ezala bien so ba musique ba pauvre Pongolov Simba non tu vas comme anniversaire ya maman Pongolov ya liwana na Venise mais Nathalie mon année 100 anniversaire yemba en tout cas donc faut moi ba texte faut moi nzembo chanson donc ba mission lelo bazali pressé à rolongo na ba groupe pour na ngeza pressé et puis on s'est pressé bon luko za moi cadre na ba temo ba ko exploiter la banzemo ba temo wana bazo mpe yango pété baza pressé na so pauvre papa ndo mo potum akufi na bana oki ba misel lumu kaka a même 22 ans alors on a sa groupe na mutu tout etanga mate azala leader na so yana nga homos mutu tout etanga mate azala leader mutu tout te na so mutu tout te ne tangama ngana ba succès na ba cherche nga robota maso na tem ngade ata me oyemba te so tem na gabe we are the love donc ngani bangala ba fantir na ba marque na nga o te gaga poser ngo kisinjora pourquoi ngaso na baba so ça d'être na ba France bomba kisinjora tu somba merci beaucoup donc we love merci. Je pense que ça c'est la Tatia. Ce pays c'est un macam. Louis. Ah, ils en ont Mengaït. Ah, oh, ils ont GPS. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1, na makambo kotinda biloko uta Londres, Pekisasa. Tango na yuka kiri soyule GPS. Malamako. Na Kinshasa, adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, pas du place tozali. Facile na Londres kuna. Ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Bongo te Willie, bongo te tokaye. Ma jolie na lelie, ah William etoka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner, Bosomba Décodeur Wana.
mbangu mpona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. Sepela TV na bandeli bon Sepela TV décodeur à Sepela TV ma chaîne tout ya Kinshasa ma chaîne tout ya Congo ma chaîne belé bouquin na tout est sur les nyonso ba clip tant aux autres na bozotan donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie à Sepela TV.